So bato ba bi Carmen avant biso c'est que Carmen a fait le papi ba bongo. Mais ne ba ki ete bato ba benga ba le bango so la so ba bilo ba ko. Oska na banana ba biso auto za le ba poison. Il n'a pas tout dans ngate. Ozo panzi ça. Pas tout dans venema tout dans la base. On va faire la douce. Après la main on va masa makasi. Leto suza bula toleke misi ba le tino kete mo fino mi ngeza ni kame. On le le tu don wa na fina YouTube on ni système. De yo côté lié. Ala ko feta dans kete, c'est bien là on dit. On bengue déjà. Tout na inano. Carmen Odia ba traité jalouse. Nanani Vivette Mayemba. Carmen Odia omoni e kirindi kawana ondimi sigono Malika Mania zaka leader Vivette Mayemba alobi même akobeta yo tikana na pesa batu mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo ni kamuneni c'est tout hein et on continue asali bien aza yanke bon comparer bino na yeke aza yanke oui aza yanke Carmen Odia babalu kelio e kirindi kanyos babalu kelio na bato poto be kiri oyoyo ezanga kombo mais Carmen Odia lokolo lobaka atana imagination ozali passa ya la baronne en tout cas nga papa robot naza avec yo de cœur na kokotela yo na kokotika te basakana na yo osali pe eloko moko ya bien Carmen Odia omoni ozala na yo moko kende kosangana na ba oyo eske tangu yo ozalaki na la samba pene ya Karine olulaka Karine otalaka ye okomisa ye lipasa bango bazalaki bango ba ozomona bazalaki te yo tangu wana ozalaki na combien 16 ans Karine 14 ans alors lelo okoma na 34 soki 35 age moko na yabe bakosakana yo te osomba RAF 4 avant bango surtout likambo oyo bazosilikela yo oza na raison bango moko bayebi oza na raison olinga kokufa wa nga nasengelaki yo aide oyebi yango bien olobaki bien papa robot tika kosengela nga aide osalaki 2 mois na hôpital mpo na zemi wana elongwaki alors Malika Mania akende tonga yo na terrasse akotongo ata kutu teke na lorashu mutabombaka ne ba secret mazo tongo na terrasse ale Vivette Mayemba oyo mukala ya Jael akoma mukala ya Malika Mania aya koloba kobeta yo en tout cas Carmen Odia oeza manque ya respect essaie de Panama alobi olongolaki zemi ya 4 mois bon alobi ayebi te soko olongolaki ou bien elongo yango moko Mida a confirmé olongolaki ya 6 mois
batsobi mwana motonga akufi babimisi ye. Tala makambo bazoloba pona yo Carmen Odia. Omoni, heureusement soki na ye pona défendre mwa moke parce que ça fait sikoyo 2 mois. Otika koloba mabe ya la baronne émission suka osalaki pona la baronne olobaki bien ya la baronne. O reconnaîtraki ke olotaka ozali pasa na ye yango na kokotiko bongo te Carmen Odia. Opupula Karine, c'est vrai. Mo pupula neti bango te. Surtout na moment oyo oza isolé. Carmen, na tonga pe ma yana Carmen. Ya ba mo sa tonga yo grave, ya demi tonga ya fina mot. Sala. Adiba odi. Botonga makasi. Ya grave zate, yeni tani ko sa so kamu so TV on ma be. C'est ça. C'est ça. So ba ni ba ba yo le kimba na TV so ba ko finga ba yo ko ba ni. O de da sa ta pedo. O ma le le ba. So ina sa ya wo. On a la raison, mais tant que ça, on doit la maîtriser, on fait des raisons. On doit faire des raisons. D'ailleurs, on a un signal à la TV. On a mis dans le bas, il parle, il faut qu'on attende la bague. On a fait l'élection. Mo bomba on a mutema. On a tant de choses. On a un ligne de temple, so on ligne on a aussi bonne te gebe lu ka ba tonga ye. Wani. Ça y est, tongi ye sili. Wani. On a tout que tonga ye ya grave exact. Car le bac na la muka, zenge le muscle alors, il faut tonga la tonga, tout normal. Le grave est avec le non non. Ce que vous avez fait, c'est on va crise en jalousie. Le voyez le monsieur Baning a dit, comme ça on doit on te va permettre la muniki me pour la partir la bébé. Nani aza pour yo, bato bazake. E kirindika nyoso contre yo. Batie yo mutu mabe ye kirindika. Batie yo mutu bebisa makamba grâce temu. Batie yo olingo boma libala ya Malika Mania. Batie yo obimisi secret ke Malika mutabala Jimo Paradis. Bon, place wana osali bien obimisango. Soki Malika azalaki na poto abali Jimo Paradis tolinga to comprendre. Basi balongwaka poto baki Afrique. Soki Malika azalaki femme d'affaires tolinga to comprendre abali Jimo Paradis azana mbongo te. Mais Malika kaka sikoyo autosala terrasse kamata bénéfice katikati bala Jimo Paradis osali bien obimisango. Balobi oza jaloux. Ngana moni bango mba jaloux na yo. Baza jaloux nde na yo. Donc, bamonaki yo nakanisa basuetaki okufa na zemi wana. Tala lelo soki zemino ezalaki de lelo oboti. Tango la baronne alinga obota mbala moko o continue kolota lipasa. Olakisi mwana na yo tala lipasa nanga iye wana. Tala cousin na yo prince oya bota mikuna. Yo atoza prince te mokoko zala duchesse non dike. Poza cousin ya prince bazaka na titre. Ata na imagination olinga kozala nango. Carmen Odia ndengo zawana ozongi ndengo zaki liboso yo moko. Babeti ope mosinzo Carmen Odia. Na munoko zalaka nango. Na siro zalaka nango. Babeti yo mosinzo. Babeti ope mosinzo ozana zemi. Mutango pe yo moko gena relaxe mobali na yo. Ah, Carmen Odia. Bon. Ça arrive, et ça n'a pas de gravité. Au sali bien, bango bazo tinda yo, okinde swanisa. Mouchop. Comment est mouchop? Non, comment est? La donna, okinde swanisa la donna. Ye mutabeta kiyo, mosinzo. Mais au sali bien, ok swanisa la donna te. Et la kisike, ozomona importance, ya goswana na la donna te.
parce que faute eza ya motoyo azalaki na mwana mobali. Carmen Odia oraisonnera très bien parce que soki swanisa la donna lobi nango mobali yango akozwa mwasi mosusu oke swanisa susu lobi nango mosusu oke swanisa donc place wana na ndimi yo me bango balingi batiao na lobulu osali bien Carmen Odia olobeli d'avance yo swanisi te olobi o eleki obimisi yango osali bien kosuka wana te Carmen Odia lokolo pesi bango kanda seke esui bango bayebi ke batongaki yo bazwi pe me continue yango continue ba audio o loboza nango ekobima ebima po mutakoye kotonga yo eza Malika Mania te en plus na terrasse botonganaka c'est vrai mais yo tongaka Malika Mania na terrasse te na wenze te na bar te mais ye atongi yo en public nakanisa soki Kovo d'or aya koyebisa yo parce que salaki epasi Carmen Odia même inga soki nazalaki na place ya Kovo d'or nazoloba na vi na ye te nazoloba bisika ye azalaki baza kotonga yo soki nazalaki wana nalingaki kaka nayebisa yo en plus na nga nasuka te nayebisa yo kaka Carmen Odia na nga natinda yo okende kotuna ye nga moko mpe nazolanda na nsima nasimbi likasa namemi mpe zero na maboko zero na kokozwaka ata kuna mpo soki kaka otuni ye napesi bino likasa bokangami enemi soki aninga matisa mongongo natie mabele bopapula bobanda bitumba parce que eloko basali yo Carmen Odia ozomema bango bien oyo wana mwasi abeti yo mosinzo ye beta ekara ndenge ozobeta ozokende bien type wana pe soko obeti ekara wana yo moto koyeba soko okontinue ubi okobeta kara yo kaka me oyo yo abimi na type no wana ye penza sala neti otyeka te atako totyeka ozokende bien oza na ntina te mpo yo na ye likambo eza te selonga yango wana baoyo ya yo ekiri ndika bazali babomi Carmen Odia kosakanaka te na bato oyo ndenge olobela grâce temo osala bien bango mpe bandimaki yo ti bango mpe bayembelaki grâce temo banzembo siko bazoutilize hypocrite baza bahypocrite bango bayembelaki ye moko Fivette Mayemba o alobi na yo ayembelaki grâce temo nzembo nini nzembo nga nakoma koyemba na nayembaki yango ye te nakotuna baoyo basali bolingo ya sika mwasi ntango nyonso koswanisaki oyebika nzembo yango moto ayembaki yango ye moto alobaki moninga malamu nzinzi Malika Mania moto alobaki grâce temo amelaka Cortel Mangusta mora de la presse alors Carmen Odia tango lobaki makamba grâce temo basepelaki yo lobaki clair sans kofinga grâce temo sans kobwakele bajeton mais bango basalaki nini basalaki ensemble babwakeli bajeton eza wana na site ya bango nyonso alors Carmen Odia soko moni balobi oza mabe yeba oza mabe te bazande bajalou contre yo surtout lokola olotaka lisusu oza lipasa ya Karine bango bazomona sikoyo lipasa ya solo vraiment yango balingi batake yo omoni bamida bakosela yo ba 6 mois ya zemi ba essaie de Panama bazwa Fivette Mayemba abenga na direct na ba mega oya koluka po kaka loba makambu na yo epo azoloba akobeta yo ya beta nani Carmen Odia nous sommes ensemble tozana yo de cœur
Jimon Nabiso, jumelle, imaginaire. Tous nous ensemble, nous sommes Biso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Nous avons chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani aménagé. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balingakelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiamata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balingakelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiamata ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.